Dans un bénéfice, dans d'autres bénéfices. Parce que malade beaucoup n'a pas ça bateau écoute ba opesa mama m sur moi 10 ans. Ah qui ne sous risquer na makala parce que akendaka déjà na makambo ya famille poupa. Bozoboya. Bino bozoboya. Vous venez que soko valo la moto tombe mona. Nzulu câble. Poutine na ba ma relation. Ozomona Saturday. Ozomona. Pas plus kama wa. Ah yo. Ndana zo kama matin baba tout c'est pas ici ba. Muto asala mabe ofuta mabe. Toi ni tagate boyaka na mwana ya ba mama TV. Na zapenda kotoyo chaîne nanga maison mère yango yo. Tozana état de toi. Tofinga na babiso na biso nga na kofinga Sarah lingubu lipopotame. Yepa kofinga nga Jean. Eza entre biso. Mais to déborder te. Oya commencer à comment déborder. Yamonde il faut à consommer. Na kofinga nani mura PD na kofinga Ken Piana na kofinga Manike. Mama Yasikeye Stanley News TV. Stanley News TV. Abo Kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka mama. Mon confrère d'amour que le Seigneur m'a donné. Pourquoi pas massive, massive, tout le monde mingi. On a des gens na JM, JM Mikolo Babi et la Sabiso. So au moins quand moi Mikolo moi changement ils ont qui bien JM. Surtout vraiment accord moi on a caméraman nanga, on a les mingi Mikolo mon petit d'amour David et ça m'a bien pour événement janvier. Bonjour janvier Wata. Ouais, bonjour Sarah Bolingo est important. Bakisa la première de la presse. Si, Bakisa première dame de la presse. Bakisa Siko Nzambe na bango. Merci. Nayebi ke soit bino et ça peut passer Kasimère Azakaka. Na pesi ba tutu bolinga ngambote maman embrasse beaucoup maman sociale à ba circonstances nyonso. Na bo santé ya Willy Mouché code ya Mboka sans oublier. Plus 243 ya Willy Mouché code ya Mboka. Voilà la vie à ma petite tout. Il y a l'ingabition tu ya Willy Mouché code ya Mboka na bo sani souté maman embrasse beaucoup maman sociale à ba circonstances nyonso sœur na Clarisse Muyembe ya Kilanga Tebe sans oublier ba chinois bana membre ba place na ngapende komi koto. Na bo santé mère na meta elengezanga lipasa babi la patronne de JM Fashion babi bana tu ya Londres soko ni pembe aux amours propres kota wana pendo aux amours parfums aux amours aux moi sac à bien place on a corana massif babi wana penda les grands chiens les grands chiens JM babi passe massif wani puis c'est que bangote place ça to santé batutu bolinganga na bosani binote na bosani penza binote na za toujours avec Sarah Bolingo important batisa nzambe na bosani pe magali Congo la queen la cassation pour les cassations na lito za rana ba on a ba mona ba mukendi na pc ba moto place ça janvier na binoye wata na binoye o bolinga kamera na Lisa Crédit Lionel na peso mbote espace kitoko kuna na wileri wana solo beti matu mona na Lisa Crédit Lionel pesa eloko elengi na ibiso il faut pesa encore elengi pesa bien merci beaucoup yolinga bongote nalinga ngo na ba ko sola bien yo te lo mo belemba so botombola ngotombola tinga tombola sina tombola pe batuti sona pesa pe ngwatu mampifwa bali ora ba botoma no mo succès biso nzambe sa pambola biso to boma mutu te to simba kisite sona lamuki na tongo déjà sona ngunza na senga binzambe ni na obina boma ba bisala bilanga yando mona toujours na succès sona ki sona longwe na longi na kinana makamna ngani yo sona kombola penda lo pa kinana ki janvier na penda place pour penda sentir ki babite java longwa kia java comme va na bon marché java comme va na Kasavu mais sona longo penda na longa massif aussi pe la bon. Sinon, un grand merci à notre évangéliste de la famille Rigan Bakili. Pourquoi pas Massive? Baby Mikolo Massive ni mabanga. Et qu'est-ce ah mais ça n'y a compris que tu es que na bon so botan na kombo na yeke na waouh. Voilà, la gérante de JM voilà. Ah des mamnyo swezali, fond original et tout voilà. Nalinga bino mingi. Janvier wata mokonzi, je sais pas. Tout meka ko éclaircir ba to ebele. Parce qu'il y a des commentaires, tout le monde a des commentaires. Nous avons ça l'assemblée. Sinon, explique-nous bien. Janvier, Azasiko Wapi.
chinoise balando wapi parce que avant chinoise bando la na Kinshasa Monde TV. Est-ce que tu vas travailler toujours à Kinshasa Monde TV ou bien aux arts place mais quand pour expliquer na balandinyo stop maintenant stop les boss bato ba stop les en anglais ouais stop maintenant stop les boss voilà il faut en avoir décision na yo quoi ngana mwa mobali ngana mwa cité moi c'est pas en avoir décision mais nga peut-être tant que mobali bo pikili ki ya mobali ça so na tini non nga penza na la kana parfait mais na rappel bien na rappel mabe pour moto aza scène na mokila za te komoni kopo to sala kana zo ki sa ba chinois bana membre eza cop mobo ya muzoba te nazomona bato bazobunga nazomona pendeke bato bazotambola na ba voiture nazomona lelo penda bato bazosomba mapango soko teki sérieux na vie au monde pe makamba ki sérieux et comme na fande penda na mwimi nga JM fashion mete dengezanga le passe singa janvier chama ele na chaîne na yo na mitu nazoyisa ba chinois bana mambo ba obolandanga obande mulandanga kuna na Kinshasa Monde TV na minito naza esukuna te nazo sala chemin nanga naza na chaîne nanga yango yo mwana ya ba mama TV na ndenge mabete to kabwani na musala na sens que na kinde côté to sa famille mais to kabwani ka juste na musala les gens vont compliquer les gens vont compliquer ngape janvier na déjà mukolo non ta chemin nanga na sens que eza na place moko na travail qui peut bien batou boyebi so bazalaka na 5000 abonnés même so ngape na bakisela ba sous 5000 Kinshasa Monde TV eza lokanga na fabrika yango yo fabrika na fabrika janvier au monde kari na fabrika nga janvier quel lelo bat bayi banga kelo na star ya oui Michel Code Mboka makambo na bana kosi maman Brazil beaucoup maman social est makambo na ndo bana kosi ma Jeanette Lembi ma Monique de London City nous Jacques na mwasa mundele Kinshasa Monde TV nga fabrika mopinda na maboko apis na tika to bar likolo voilà ndenge zalaki za esubu mote bo ezaki songa na koti au sentir vitesse Sinon, je dis quelque chose là, c'est très très important. Tu as bien parlé que parce que aux mon TV et la chaîne moi je voudrais dire tellement que janvier ou quoi pour passer est important te balanda mais il faut éclaircir pe bateau na ko éclaircir bango qui na sens pour bateau na pona nini na ba commentaire ba mais pona nini on va commentaire pour bateau na trop janvier tout le monde a eu nga bazo tuna nga siko pour expliquer bon pourquoi na faut y non ka ba ba fan mingi pourquoi te bon batala biso ba j'aime na bango na ba commentaire na bango yo pele ça biso bango baza ba tout cha bango na première position pour bon batala biso c'est normal les amis frères na nga to travailler ensemble gratuité na YouTube des raté ça cop to bande ko sala to matisa donc là-bas il y avait gratuité ne doit siko to ko na ko linga teke nga j'avais na chanis bientôt à rentrée scolaire fona c'est là-bas na rentrée to kana ki to matisa plan to matisi plan ndenge za raka ke na mukie ko mokota noko par rapport à mukie yeli ka servi ka yenda kuna e servi leki na e servi ba famille na biso ba to sala to alokwa ba punda to sala ka gratuité et ça raté nzoka ndeza cop ozo mona na sens ni ke vitesse au moni énergie auto vanda na kitu ngala ipenda ke avant na banoleka na gauche à droite ni fona banana wa avant na banoleka na chaîne mtabenga te même sur ba chaîne mona c'était l'amour qui là-bas ezalaki na chaîne qui avant les kapla mais ba chaîne même sur ba zela ba tema ba vanya na ba zela bana ba bongo na bon mais na ocha ba venda stop bo zela na banana na Kinshasa Monde TV na bani na Kinshasa Monde TV akuna keluka bambongo na place gauche à droite mais ce qu'on place on a bande pour ça la kutu ezake naza na bénéfice na ndozo bénéfice parce que malamu kuna pesa bato ekutu ba pesa na même sur moi 10 wana ma 20 wana bien ba pesa valeur bato ba pesa ngape valeur ça oziza la kabongo au moins le temps na ndole kapaba ken pia na ko sauter ba ken kana soit beninga na kebu na zombongo même à ta soumoni n'a pas mal comme ça dinga janvier akabo na kebu na bakaba et quand la première question je peux m'excuser et quand la réponse il y a janvier à liboso na soka roko azolo bango pour que bolanda ne vous dis pas que janvier a roloba bango azana besoin juste que ba fan na ye balanda kina mona ba mo na za pena juste na ba fan ils ont polémique te na c'est que ils a corpo tout ça là musala pamba musala zubi za la raté ozo mona na sa batu ke na za suku na tumuni ba ken pia na wana ba Frank Stemai ba ne monde na le kaona ba binganga mo kikota na ko linga tena ba ndosela kaba tout na za lokwa boya mutu te to signer pe contrat te na za ki pe engagé te ya ki juste na chaque mois l'amour ndenge za la kama na moni ba zongi selinga yango te ozo mona yonga pe na bite
il faut aller appeler mon changer adresse et na changer adresse n'habiter na sali pelo na ngaba na poto Karim Mokonzi ba ke bo soutenir jamais yo mona te ke ba poster na page Karim point ali sinon abonnez-vous massivement ay boy na banda obenga Karim le na surtout allo mamie naza na piaka tindela ngai mamie te mamie le opé azotala no beba rita yonda pesinga kopa la kisanga ndeba peshaka opération 1000 abonnés opération 1000 abonnés na isi bonke ba chinois bana membre opération 1000 abonnés et to kuna na zana ngali souté pour kuna gratuité na lingi gratuité souté. Voilà, merci beaucoup Rengeka omeka koloba na ba fan na yo ba iba place ni ba okuba na kotala ka au plus la plus pour na mona ba commentaire pas media mapula donc ça n'est bolukanga te boyaka na mwana ya ba Mama TV na zapenda kotoyo chaîne nanga maison mère yango yo openda ke soko valo la mutu tongo mona nzulu câble Poutine na ba abo ma relation ozomona satade ozomona post pilote a dit Nicolas Sata 4 ozomona ngai wana penda na fandwa ba chinois bana membre ba spiritas mutu tout avanda na poto olingaka ke janvier ya ko s'abonner kaka na mwana ba Mama TV okomona bino ba janvier nyonso bokomona ke Jean Vazoleka bokomona pendeke oui dans les bons toujours ozomona Jean Vazana toujours na mwana ya ba Mama TV bo s'abonner massivement na mwana ba Mama Mushakina ya mundi bouté on a besoin 1000 abonnés c'est na Clarisse Muyembi ya Gilenga 1000 abonnés ba c'est na Claudine Buka Motema Teliko prêtre voilà Laetitia Mangoke Chacha Kenzo maître lourd olympique maître Mika Mongo bino tout batu bolinganga na Londres ba jino mo passe à mot de passe na bo sente ya wuli chez Code Amoka boaka Jean Vasa. Si merci beaucoup à janvier la caisse est voyez ça va fan na yo balando na mona ba Mon TV normalement l'autre ndolbe ya kambu ya Sarah Tola tande ko na biso concert na biso lelo soki Sarah Tola la suna soki la comme il y a la parquet je sais pas et comme il quoi problème mon grave tozo boya Sarah a kene suko risquer na makala parce que akenaka déjà na ba makambu ya fali pupa bozo boya bino bozo boya na zo kama wa yo ndana zo kama wa baba tous ces pays ba muto asala mabe ofuta mabe to an état de droit to finga na biso nga na ko finga Sarah lingubu lipopota yepa ko finga nga janvier na ko finga nani mura PD na ko finga Ken Piana na ko finga manike eza entre biso mais to déborder te oya commencer à comment déborder ya monde il faut à consommer penaï à périger à kende makala été pas le monde ba makala il faut qu'il est obligatoire il faut qu'il est n'a obligé l'état te maintenant ndenge ya ba il faut qu'il n'a obligé l'état te c'est normal il faut qu'il ngai non pesa na chombe na coup de pouce so ba oh muninga sana tanga te so to bando baka ba passo to ban te mabi asala nana vana no babike prison on a pe été à kabato OK écoutez yaye oh deuxième fois il y a bosso que été que M il y a deuxième fois oh écoutez yayo oh dans YouTube atika ndeki mutema mabi atika ki criminologie na YouTube et ça la bien te ozomo lelo comme wanga na ba page na ah bon tant banda ko poster ba tu bonne ba teki sa page non au moins le ko so ko mamino orgueil ngiozo kansa lokwa yo bunga nalo bongite yaya nalo to bongite au moins nzambe na peso mo mukia na faut garder mukia na lien on a ndenge ya bien tongo la sabatu te ke yo zui ko le kabatu ya za troba yo za likolo yo intellectuel qui intellectualisme na sur l'accent yo et on a parqué le 40e jour deuxième le sola laissa combien 3 jours prison ma habité biso ngai le sala ngaka passe pour na monika mwana munina zola nzambe ça fait mal comme on a ndenga Rolanda tant siko place yo te bana ya ache Diego aussi wana Mario tolendi bimana Mario tolendi tala mona penda zola mona zola na démarche Saratola azobina ya ta place tiba qui organise ça yo mutaba chenette yo mutaba kita chef yo mutaba ni na ngote a oza kuno kenango memango kenango siko na parquet bato mo déjà a memanga ke na parquet na ba kiti na ye a memanga ke kola nango kuna na district kasi ya a memanga ke kola nango na district OK yaya
moto aza au-dessus de la loi azate Voilà. yo ni bato bakota ba prison o pendant que bato andimata ko kota ka prison mais akota prison moto na mona akota ka prison to senti de la voiture ibaluki ezalaka héritier ça va au banga c'est bien té ya yo leki bato ba to ba ni konzo bazo kota na prison yo leki bonani yo ngola biso ke yo yibani allo mon colonel bako banga pete ba to état de droit mutu mwa sali mabena ya okotero te omoninga ni na fanda ya mawabu no mawabu peza omoni na fanda na mawabu na ya kumisaka na kona na kwenda mawabu lego pe bakomotala omoni ngandi na fandaka awa na ve na kicho nana batwa so nana problème yoka sikoyo naza trop sir na nga na sensi ni to nayaka oloba awa natalaka bapropo nazobimisa nayebi ke ya wili moshe nalinga naza na raison mama Brasi Bokomba alinga naza na raison oyosali bamere na so bama Yvonne Longombo balinga naza na raison même ata bamu Jacquina balinga naza na raison bapapa Femi bamea Tembo ba 3 fois papa King mwana foto ya kala ta kwa Zaire papa King alisaka janvier zalaka toujours na raison ekozala bien yondo mona ke kasho pa nanga ezalaka te même ate héritier wa tesanga zaka na raison na yo. Mais j'ai vu, moi ça me fait mal. Sarah a en place à passer, mais tous les chroniqueurs sont d'accord on a place moninga ezali. Yon baloba soki batu bazo kimayo trop c'est kozaka mabe. Ah bon? Sko tala siko na mona biso ya media ya YouTube yo mutu moko bate beli sko. Mais moura pas dans la problématique mais batu balande là et ana batu quelque part arokeoza mabe mais azana babola mu ba makamusu pa sala ka ya bien sali parce que yo muté na ba mu oui parce que yesiko yo azaka mabe oyo muté so YouTube na ndenge ya misala ya mabe za sara. Ah bon? Ayebi so YouTube na ki criminologie. Okay. Ayebi so YouTube na ki bonganga. Ayebi so YouTube na ndenge ya ba compte à rendre ana YouTube so makabwa za ngana to ebi loko mo balobe na fifete ba misenga yo ozolandela na YouTube menga na olando na ba ndenge musu na ndenge musu ta niveau ya kimutima mabe siko nga bato babanga konga na banga kaote nga bato balenga kayo saranga na lenga kayo te bato babenga kasanga limusaka ba yaya ngana mono obi ba yebisa bisongo okeba yaya ngane na zala awa na mono na banga ka mutu te et tu as dit aussi hein nous mais aux nzambe nazana mununu na pena na banga yaya omoni ba sali jano sala pa bato na ngai kokoma te olekate ba jone ekomate voilà ekomate yaya omoni na karbola ka trop si tu as dit mozo nzamba za liboso après mozo mon na ka trop si ça yo finga bato buka bata ba finga ngapena na finga oza trop sale trop sale trop sale ah j'avais nga mwasi loka saka so bapesi nga na ozwa ete waloka litungulu waloka litungulu na fi nga pena na keka kisanga kendo kanisanga kende pa magistrat loka mwana waloka litungulu my god yo finga Karina ofinga bato ofinga erito ofinga yo ba finga ote yo nani yo ba finga yo te oza nani on est étranger dans YouTube te na baya eka banda banduke ofinga Karina ngai na bat na itego na pamba soka bungeli Karina ata to liano siko sara so bungeli Karina bandu nenso na wala kokate na baluka mbala moko net na ina taka Karina pese ba grande mo yo ba vier voilà sio comme ça ndako na kitoko bongo mabe yo envie ni ndako biso to adova na Karina petite abatingo Karina avant la kitoko. Sinon un grand merci à Jean. Biso to vana ba kiti pa ba Karina ba kiti il y a 4-5 000 merci Janvier opération de la Sarah to la mort to singele pas te wana binonga te to singele pas opération eza Sarah akende makala afini pe batu mabe aye na YouTube ya aposter mabe aposter na ba individu OK bato bazaka na YouTube te. Mais c'est une chose grave, hein. Moi je croyais, elle a dit live à Sarah, je croyais que Sarah l'État congolais s'il te plaît, au pénal national pénal qui serré. Voilà. Odile Manzaka, CPI, moi si Nzambe, n'a pas sur Bambo tes places aux arts. OK. Élisée Bokota, babi toujours aux Alawana avec Odile Manzaka, CPI, babi toujours dans ma serre. Elle a fait une live. Dans le niveau. On dit hein?
na biso na Minoto na nga mayele biso abenga biso bazuba bango basisa ba diplômé bango du ba graduat bango message ezaka na l'état congolais toi en état de toi on est au respecter district na biso te ya Kalamu yo en plein district na kati ya Kasho au sala live pour la kisabatu ke yo ozande général Kasumuté colonel Visté la police à Mboka abi muto akimate abi na live na muto akimate akolaxa bon de quoi elle est carade bon kimate hein abengi pi mobala ngo insensé à partir chose grave tala niveau zo critiquer muto oza na raison na ye babi l'état congolais sala ataza na raison on est au monde même ata biso to sambela to sambisa ba tuté to na biso ba magistrat te ba nani te ba avocat te to na biso place on a raison te mais est-ce que l'état congolais bata modèle à ça va changer un peu quand même change un peu il faut consommer il faut périger orgueil ne paye pas il faut périger toi l'état des droits ceux qui au bonga ba mi contaminer ne bazo kangama basa na ba relation bazo benga na mu contact habité à place au penda était au ibaki mais je viens elle a de bijoux ou ekosuma nyonso ya fivette elle a ba bilo randa ekosuma ndam nyonso ya fivette mon wana servi était kuna wana benga ngo ba bien trafic hein te ba benga ba bien bien malaki ne profite jamais OK omoni ba bien mususi ya bien bindo ba bien na bolanda ngo teza ba bien bindo ils ont dit biso nzamba pambola biso pena pambola biso na ndenga mabete na kwa muketo zozwa ya mozo servi biso bino bosala ba apprécier bozo bomaka bato bozo kenda ko simba ba kisi bozo kenda ka boye bozo sala ka boye ya mondo bozo mona ke ezo futa bino ta les autres futa ka prison hein die bazo na mbeto ye moko ape makutu Nicolas zo respirer ye bazo ki eloko ananyo suppositoire après ni vous allez me poser sur ton état ya mon monene ye bazo na suppositoire l'air nyonso tout cas kiaka kyoto studio ko Nicolas pemi ya opemi moroid lero et sozo sombata de baka mais rebe ba solisa sala o baka ka l'air ngo l'air ngo yo ya tamwani ko tanga ko bima suppositoire mais ce suppositoire ya uli mushek ko da muga pardon c'est un agressif mouillé pardon ça ma jeunesse les me boli misanga mama Yvonne Longum boli misanga ladi mabila ma boli misanga c'est bon on va essayer mission te on a dit on va monter sinon merci on dit ça ma samba garçon bio à Paris c'est ça qui est juste gars. Il va se faire le possible. Merci. Les Européens aiment ça mais moi à l'aise. Il y en a des fois le cabamé rêvé bas solliciter azot na des baka. Au pays il y a moi 2 jours au 3e jour. Il y a tout sambela ndakini. Asata ite mais pas nzote ya taroya. Nandinga mabete. Nzomo nandinga mabete frère. Yo yaki na kopa musique comme mon kilo les amours passés. Un grand merci à Janvier. Avec Janvier c'est toujours comme ça et tout voilà. Vous comprenez. Et fait une caca na koko kana motema te et baka. J'avais na sala. Karine a bé ça. Massive Valinga boy les grands gérants. Oui que Karine a été quoi. Moi la formation accélérée à Karine Mokonzi la baronne la patronne. Ça na batu musu bazo formation ka ya téléphone. Mais nga la formation pena na va na tongo bala musu pena tant. OK na ngopi lozoni bino wana kuna mamu shaki. Oui bipa so simba. Moi ça mundele. La mundi bouté non ngeli kolo. Mon privé otalanga. O sati ba ma Belgique ba otalanga ba ma Beyoncé ba otalanga. Ba Patrick Mungu ba otalanga. Ba ma Beyoncé ba otalanga. Ba ma Sylvie Montifi ba otalanga. Sandri mananga espagique. Les Arabiens sont bolinga yo. Voilà. Yo no ba tebeli ba okilanga jalousie pour bika na zat na premier fils. Jalousie premier fils à Karine Mokonzi, la baronne, la patronne, et moi ça va ndata biwana. Un grand merci à Janvier Wata. Ba tebeli ba on a ba limite sur côté la Kalinga limite ça la. Janvier qui na peta na Loba na. Merci un grand merci à Janvier Wata. Donc non cravon. Mokonzi, faut battre ça Mokonzi. Un grand merci à Janvier Wata Mokonzi un julu câble à mon relation 6600 volts. Poutine Mikolo Babaxelier Sata 4. Un grand merci à toi. Sinon on fait comment qu'il est vers la fin. Nazali. Laissons-nous tirer dans l'histoire de Saratola parce que à part Saratola, il y a des chroniqueurs, on peut bayaka
kolobela ba na vie privée na bango ba raté que waneza ba YouTube te ngapi na ngana tirer leçon na muta misala mabete ngana leçon on a quoi attirer pas ça raté mais on se bien pas quoi ngana ngana quoi attirer na tirer leçon juste pour na carrière au moins etambola la carrière ya ngana tambola na tirer leçon na muta misala mabete quoi ça OK ya au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est une question. Au nom de Jésus. Réponse non déméritée. Au nom de Jésus. Nous t'avons mis ça là, bon. Nous t'avons mal à criminel. Non pas tirer les leçons. Il y a besoin de tirer tes. Voilà. Non, tu as besoin de. Oh. La vie n'a appuyé GMT. Non, appuyé GMT. La histoire, nous l'avons appuyé GMT, madame Moukété. Ok. Non, appuyé GMT. Ok. Oui, ça fait mal, hein, mon tout. Voilà, ça me passe. Et ça, la masse qu'on passe. Je me pose de questions. Éliminer dans mon tout. Moi, je suis là, YouTube. C'est la biso. YouTube. Sur YouTube, na nenga ki bondoki. Na nenga ki criminologie. Mais na nenga ki assassinat. Non, elle a de fans, mais ça a mabé. Na nenga ki assassinat. Le problème n'est pas que nous sommes baraka. Purger à purger. Chou yo na chou chou oya ka so mutenga no chou chou yo na tutemna chou chou sala chou sina oya kunga ba YouTube yo spot na chou chou eh yo mutaliba de ta ba YouTube yo spot chou 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 sala chou chou ne apoto ba chou ah merci à toi Jean-Vivier ah ba binzamba sala na ba circonstance nzamba ndenge ya mutu bondo zo ayiki aza nsimeli ngana za. Mais grâce à Fivette, la relation Fivette, à Fivette, ça se fait bien. Ok. Bah chrétien qui m'a cassé, bah quand c'est que comme mutation on a relation bien. Relation Fivette tu peux. Et plaisir. Ah ma. Moi je me demandais ça fait au la Fivette. Mais la fille Fivette est belle hein. Ma casse. Tu connais les locaux relation à mon tour à mon NC et Kangisi. Naïbis. Beaucoup le bani. Analyse ni au ça. Félicitations à Fivette. Voilà. Kota la montu na musika. Ils ont pénalité. Merci. Merci Fivette. Ne fais pas merci. Au moins des bâtiments souvent on a commencé à Fivette tu vois na. Bah il dit sous oyo zadi. Mais la Fivette ça fait ba tu baleka ba quartier la terre. Baba la tika pe moi ba prendre hein. OK. À cause à peine na ba relation mais déjà on a peine na Kofi déjà au cause ben na ko attirer. Mais quand ça va bien la une danse. Ils ont problème tabi n'a pas Kofi. Les grands mon pas il y a ba mission congolais. Aux honnêtes ngabo na trop fier pe na na héritier. L'idée mission présidentielle. Et ça la bien. On a battu ya malunga loka ba ya woni Michel Kodamboka. Uzana battu loka malunga loka ba Karim Konzila ba kwanza na ba fanatique. Wasolola. Merci beaucoup. Na ba nanya solola. Nanya solola. Ozobuka massif. Voilà, merci beaucoup. C'est là la ba JM Fashion mais télévision pas pas solola na ba. OK, merci. Sinon moi ah bon on a jamais les kiko ça na pe na ba relation ko ça ba fantiki ya ba chinois bazali na se protéger déjà kitoko nzambe pas protéger anga voilà yo mona ba kangangeza ba la garde fond na vie na chaka tout na ba ki na tie yango ya makasa ko sarana te en plus na tie face na vie. OK. Gratuité et soutien. Merci beaucoup Jean-Vivier Wata. Nous sommes arrivés presque à la fin. Mais ngai Sarah Boningo naturel leçon dans la vie. To minimiser abatute. Montoko joyeux. Ozo minimiser. Mais keba ngai na dit que Fivette na ndeko na biso bazaki na histoire mo batambola ensemble. Dieu ne bénit pas nanzela mo na muninga. Nzamba ko peso accord yo ke de liboso po o atika sima yo benda benda. Elo batu msusu. Loba. Ils ont battu le sous-sotalier. Face à Binisara. Na monté mais des choses différentes. OK. Il y a battu sous Basambela. L'apparence est trompeuse. Basambela. L'apparence est trompeuse. Monté mamabe. À l'église chaque jour bien des frères. Mais Katine, ils ont frères autour bien là. Ils ont des vraies églises à Montou. Ils ont monté. Merci. Tout comme ça Basambela. Frère Kingandi té. Sinon boni Basangwa Karim Mokonde. Mami, la baronne et la patronne na lozo saranga sengo Karim Mokonzi. Abuka bakal na bakamba condition nyonso tous les deux familles bakute ka obino banda ko lwengo sala bate. Et viki kuli, merci papa. Merci na famille. Au santé bena babo kilo banane bena Karim am Tolanda makolo wana na mbodi patata moswana ni makola ka. Bon ba di Karim ngandi na di Karim na famille. Mino ba conduqueuse.
Donc combien de vitamines ça on les sous monter. Eh, nga ko parce que na moi tata moi si makula tata moi si. Ma connaissance de bakana ni mutama konini. Voilà. Alors là pour mais il y a un plaisir déjà toujours bébé Arieta toujours bala toujours bota makamba Karine tous les ofungama calamité fondation faut ça la meilleure Karine Mokonzi pour niveau azo aider ba na YouTube ya Rosaranate et les fonds de la presse voilà moi enveloppe pour aussi ça émission ouais merci Benza na Karine Mokonzi no aider moi na biso la petite sœur tous ala ne calamité na répé na mais il y a 3 mois et je déjà temps embêté comment tout ce yo obédi la range solo que bozaleni na répétition il y a 3 semaines passées Yimoka yebi toto zali na BBC Bukamba pour aller na concert ya héritier na banda to fana ninga na zo mela emekeni ya zo mela prémisse en vie hein éléphant toto zali petit na ma yeko mutabengi na mona ka j'avais watande ni na to fana na wana to kabone PV eko mutapele biso mbale zaki BBC Bukamba place azana PC Boto OK mais là ici concert ici to bimina ba abetela ko histoire malade ya betela ngaka bwakile MPC mais atengela ngaka moto bwakile nga PC bwakile nga PC ba ni ngisi la kutu mais eux to ça ça veut dire abimara na ye ça abimara na ça na surtout aussi comment on est en campagne monter et les face ça dit qu'il y a déjà on a bon ça moi ake koto ba manipuler yesko kota kari na semi pa pourtant nga ye ki wana alobe ba bisi la elle était bien manipulée aki manipulé na ndoki obato kango kala mingi to wazo piriger siko moni siko tout se pèse au moins tango yaka butala kali boso nga pesima au monika tango yoki il faillé asini sous pardon karina idée ba moto a manipulé qui était là yo na kuna na district entre deux personnes au bois yande ba kombo elandaka ezana batu nsuba pesa mo ba kuma mapasi ba mona ka pasi yana batu nsuba pesa mo ba kombo ya mokonzi le tala Karine azo bato voilà elle est la première Mamonique de London City nakosi maman voici beaucoup sinon un grand merci à Janvier Wata Mokonzi nous sommes arrivés à la fin de notre mission sinon ba salutation na ba parler ça bien ouais ba salutation na ngezaka juste na batu tout bolinganga bo s'abonner massivement opération 1000 abonnés na mwana ya ba Mama TV et osala nga bien ba chinois bana membre Spiritas soda na Janvier Wata Mokonzi mwana ya Karine Mokonzi la parole taka bakumba mokonzi tozana mutende zolanda na senti meke babona bazo kende pe boyera toujours en mi atembo papé femi mwana bino ye soda na bino jino mo passe mo dépasse bana tu ya Londres Claudine Buka motema teliko prêtre bana Belgique tout bo s'abonner bana Paris bana États-Unis ba tout bozolanda nga my love je t'aime numéro na ma contact eza plus 243 89 50 53 549 89 50 53 549 so basika ya William Michel Konda plus 243 on est à combo ya William Michel 89 50 53 549 on a numéro Janvier Wata Mokonzi. Sinon je vous dis abonnez-vous massivement na mon télévision vous avez de citer vous likez vous commentez s'il y a des remarques à faire vous savez la remarque parce que moi je suis première dame de la presse pour madame de la presse tomber la bango donc alinga mo be ra niki mike de poids à se corriger na linga bino mingi bolinganga dans la vie on dit toujours ba kosa public mais ba kosa conscience ndé to sala musala boyo sala sembla ya kolobe belé puis bato ba otala biso ba yebi ndenge ni on détailler biso sinon le côté na prochaine émission bye bye Mama Yasikeye Stanley News TV Stanley News TV Abo Kutande Live show Culture générale et poids. Politique ya mboka, maman.